Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Alors, bonjour, bonsoir. Bonjour, la grande famille. Et qu'on dépend de quand on a air beaucoup de vidéo, na biso, na banda na bino, na ba poste téléviseur, na bino. Alors, beaucoup de gens ont aimé vous partager. Et ça, biso bien événement zaka moko ya le 29. Alors, beaucoup d'abo aimé, la grande famille. Tout solo la boloba. Eh ma bébé, c'est nini sous la grâce. Comme vous avez grâce à ça, il y a des problèmes. Avec le problème, il y a mon corps. Grâce à il y a des problèmes. Ami le problème, il y a mon corps. Na ceux qui na stream hier, ceux qui stream nini wana. Ami il y a des problèmes. Beaucoup de talents de la grande famille. Vous avez la famille, voilà. Vous avez côté là non nini vous avez na changé nini. On va changer. Beaucoup d'abos aimé, beaucoup partager, beaucoup ça quelques minutes, pardon. Beaucoup ça quelques minutes, voilà. Grâce Luzolo, garçon de ceux qui décourtissent, biso to bi film à Komaki, biso to bané kotala nga vraiment sans faute na ki kokosa te. 11e épisode na, ceux qui 11e épisode na 12e épisode nenge akotisa ki yango na stream, ceux qui stream yem, ceux qui stream yad, ceux qui stream nini kuna. Nathalie Angote, franchement Nathalie Angote, parce que namoni yango on dirait mikakatano, namoni on dirait longue histoire, namoni yango on dirait que non au côté si batonnet na ba distraction moko boy. To bandi film bien des premiers épisodes ti na 10e épisode ba sentiment moko boy kaka ekota kaka yo boy obimisaka batuna na bando bazalaki nango ke ne kokotisa bango kaka na ligne. Bon je sais pas na éviter ceux qui na yango après ça qui est conseil wana tout mona ki biso nyonso ndenge baya ki pe kotelemela ye ke non malanda ngombe parce que amona ki ceux qui mama loketo asala ki boye voilà mais na simanango grâce à vrai dire azui ba retomber moko o eza ya bien te na sima ya ye koloba ke non 11e épisode na ye na 12e épisode na ye na streaming ce qui azala ki garçon moko bon na ebité eza juste tozo ça na biso analyse na ndenge moko ya mabete aza garçon moko oyo azana ba courage na ye déjà et beaucoup de respect na ye parce que ami chaka na ye ami chaka mi pesaka et puis à force à dire à brosaka dire pour na musala na ye. Alors lorsque mabe eza il faut toloba grâce Luzolo aye akuti babikolo. S'il s'agit que non azolinga ko s'imposer, eza na ba façon ebele oyo akoki ko s'imposer. Mais nga façon na monedi grâce alingi ya s'imposer, aoke nango na ndenge moko ya bien te oyo batu o ba okitisa ye, ekozaka ba artiste comédien de ba okitisa ye parce que baza batu te. Nga na osala analyse nanga. Et analyse nanga eko aider ye a précipiter makambu te. A précipité makambu te. Je crois bomona ki banani
ba audio ebimaki ebele ebimaki ebele o basaleli live ya ba 2 heures du temps ya place au pays abimisaka makolo na ye ake ko jouer ya balobi ke non bako soutenir mutu te ato yaka ko jouer na SB bako soutenir mutu te ya ke non okotisi film na stream soki na stream yed soki na stream yeb soki stream nini yango kuna po ba nani bato ba kwiti ba ke kotala yo bako soutenir yo te eza déjà signe moko ya mabe nini yango pe esala sentiment nini oyo grâce Luzolo azwaki po akene kokotisa film kuna c'est ça aussi au bandina batu na premier épisode ti na 10e épisode sentiment yake ya premier épisode ti na 10e épisode obeti ba 100K ba 100K déjà na YouTube wana déjà ezaki déjà bien pona yo ezaki déjà bien pona yo mais toyoki pe keno lorsque kotisi ba film ango na stream wana ozaki na kimia te tango tie 11e épisode na 12e épisode kuna na stream soki stream yed wana ozaki na kimia te lorsque nazo ba keno azaki na kimia te ezaki na ndenge ni akomaki nde ko benga batu o kotako c'est juste $3 akomi ko benga batu na ba phone akomi ko supplier batu or na YouTube déjà batu bane ko zela film wana ezinga ozala kitoko ngota ko samba te. Donc tu as fait ça pour yo kaki ke not mutu moko lekaki soki azwaki mbongo soki esalaki ndenge nini yo pour lobi ke non omeka or ozaki déjà soki nango kitoko 10e épisode peut-être soko linga komeka olinga komeka peut-être atana prochain peut-être film mususu et non pas ozaki osokotisi batu na ben moko boye ya bien lorsque nazolo bango na lobi yango parce que na moni na plateforme na yo ya Facebook akomi eloko moko boye bozela to bandeko bolanda oyo akomi avant tangu film oyo ebandaki premier épisode tina 10e na ba plateforme na ye nyonso ezaki juste kaka esengo na esengo. Merci mes abonnés, merci. Nous avons au moins je crois bandeko lobanini je bozela abandaki penza kopesa merci bozela to kota penza na plateforme na ye poto to loba oyo eza vrai. Attendez. Et where you? Depuis film o e bandi na premier épisode parce que ngana bana ekotala nena zabwe na tsuki na 10 11 12 natalité parce que kenaki soki na ma stream nini yango wana natalité peut-être na otala kaka ba shot o bazo kata nde na zotala se connecter na nini film oyo depuis bandaki grâce Luzolo baneka kopesa bato ba merci bandeko, merci la grande famille, merci vraiment, merci pour la film oyo vraiment bozota la film tokomi na 100K Boyoka, après 5 mois d'absence sur le terrain YouTube, ma chaîne a été bloquée, j'ai perdu de l'argent, j'ai subi beaucoup de choses en silence, tout était devenu noir, mon cœur saignait en coulisses, car plus rien ne marchait. Je n'avais pas d'argent pour tourner même un film de 3 épisodes, mais j'avais placé toute ma confiance en Jésus. Pendant ce temps, les autres disaient que YouTube va tikaka tenté, au perdre à lire. C'est vrai que j'avais peur un moment, mais au plus profond de moi, j'avais seulement confiance à mon Jésus. Avant de commencer mon tournage, j'ai cherché Dieu, malgré que je n'avais pas d'argent, mais n'attire qu'à esprit. Et après le tournage, je l'ai encore cherché. Et même avant la sortie de ces films, je fais 2 semaines de jeûne et prière. Je fais des sacrifices énormes. Et voilà aujourd'hui les résultats. Seul Jésus qui est capable de faire ça. Je ne suis pas spécial, mais juste victime de sa grâce. Les amis, Mutu Akoisa Kondima Nayote, que personne ne t'intimide sur cette terre. Laisse-moi te dire que si tu as Jésus, tu as tout. Fin cop. Jésus Azasuka na cop. La Bible dit dans Psaume 37, 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les autres diront que c'est un pécheur et il ne les mérite pas. Mais la Bible dit ceci dans Romains 9, 18.
Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Si tu n'as personne ce matin, moi je te donne le nom de Jésus. Peu importe qui tu es, invoque le nom de Jésus, tu auras les résultats, tu auras des résultats positifs, car la Bible dit encore ceci, Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, eponi et locoté, eponi pe statité, pécheur ou saint, il suffit seulement de l'invoquer de tout ton cœur et de tout ton âme au komona bikamo. Je ne suis pas parfait, mais je suis juste victime de la puissance de Jésus dans ma vie en cette nouvelle année 2025 et je suis venu partager mon témoignage avec vous. Plus de 2000 vies en seulement 2 semaines après 5 mois d'absence sur YouTube. Dieu est merveilleux. Bolandi, témoignage, il y a grâce à Luzolo, lorsque Acheka ka filmé na YouTube, premier épisode, ACP là qui a eu 200 000 vues, 200 combien de vues wana. Témoignage kili, témoignage kili, premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. Abaneka a toujours copié ça témoignage. Et parce que pour nini, et chaque épisode et parce que ce qu'on t'a dit film na oya nini oyo il y a titre nango sous nini, attendez na malénité oyo. Premier épisode est bêtis 100, 200, 103 et Mati donc ils en a assez à santé. Et que na se likolo ya 100 et c'est par là où ça là qui est et ça qui est troublé na éviter ceux qui n'a conseiller qui est à kolobake non mais mango na nani na stream na stream na ceux qui na stream yes ceux qui stream yes ceux qui stream yes ceux qui stream nini kuna bandeko. Et alors tant siko ya memi kuna amemaki yango na loyenge ba conseiller qui est mabe atala ki ba fan na été atalaki ba fan na ete ya yokaki kaka nani ayokaki mutu oyo ayaki komemela ye sango wana a se rendra ki compte na ba fan na ete parfois ezape bien ata muke koyokela ba fan parce que kotala de premier épisode ti na 10e épisode obeti déjà plus ya 10 ya 100 likolo ya 100 ozana se ya santé balingeka ba troubler yo yango na dans la vie ceux qui mutu ayeli yo peut-être li solo kozongo ka mbala moko te na première nini Zoatana yo moko konani ko réfléchir sur ça. Siko awa 11e épisode na 12e épisode le temps kaka a publié soit disant que non ekozala na stream nini wana na application wana oyo to mona ki mama loketo asalaki et même qui polémique sur les réseaux sociaux. Bandeko je crois na lobaki que na moment où tozana événement moko ya le 29 mars 7e anniversaire ya Bellevue TV Production. Bolé bangaïté. Affiche yango nezawana. C'est-à-dire que non, batubo so makaka ba billet na bino. Et là comme sous kolobeza teza juste ka que non, achetez vos billets. Bon ça déjà ba réservation, ya ba billet. To lo ngwana distraction parce que quand maman bébé ça ta na ko ya ba émission na 1500. Ata na ba émission na bi que non kuna ba fingi poutine na ko répondre koto. Bo bino botana bino ngai bo yoka ngai bo aimer ba vidéo bo tikela nga ba publicité leka nga mama BBC je suis consciente je suis pas ignorante ya koloba que non toza focus na événement na biso ya le 29 moi je suis focus na ça ignorantité alors événement za moko kaka ya le 29 bo ke kosomba ba billet. Bellevue TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et vous allez voir showbiz le 29 mars. Bartiste batandenge na ndenge. Er yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Bellevue TV o
ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka. Bon retrouver ambiance, bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo Mutotuni ngai droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 pour na ba place VIP, gagner temps, yo mutolingo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo mutoyebe nanu, Carrefour P Temple ya Bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo ya et que na bon moment publicité pourquoi toza na likambo grâce awa moi publicité po boye ba ke non tozo ignorer te tozo ba ke non toza focus na événement ezakaka moko il y a le 29 mars au eza 7e anniversaire. Alors lorsque tozo lobi la grâce to ça la juste cas analyse parce que aza artiste et comédien quelque part et ko sungae boyebi bien que non maman BBC a singate mais maman BBC ya kapé na ba conseil moko boye oh peut-être grâce na ebi que non a Hollanda a ozata de moko de conseil na opesa a ozata mi balé o e ko sungae prochainement à Salangote. Azo bundala nanona akoma na level moko boye atika ko sambrier po nanga na mona ki keno asambria ki ya komema épisode wana mi balé na nani na stream soki na stream yad soki na stream max soki stream mess bino moko yebi bino kuna Bozoland. Alors premier épisode ti na 10e épisode ba témoignage nango ezaki bien parce que film ezaki na c'est à 100k ezaki juste likolo à 100k. C'est parlant de ça là qui keno la personne à s'emporter à Kolobakeno à ma 11e na 12e wapi na stream max ce qui stream mess. Alors na minute oyo to moni 11e épisode na 12e épisode lorsque a publié qui et memela qui va problème et belé sur les réseaux sociaux surtout wapi surtout na bangambu oyo akinaka ko jouer na bangambu to kilo bangambu te na ngambu oyo utaki ko jouer dernièrement oyo eza na SB o basali la qui ba émission ya balaki si ata soutien mon côté. Ah oui, il faut tout le bango Tokyo Chama ina mon côté. Il y a batu pesa basali émission plus de 2 heures du temps. Il y a kolobake non, nous on est là ou encore nous sommes là pour na maman na biso. Ceux qui ont yaka ko jouer et pas na biso, eza yo moko oye ko jouer parce que on te paie ton argent après au bimi au pays. Biso to ko peso soutien ta mon côté. Tant o mi kendeli kuna na stream mess na yo ko kanisa te ke no biso to ko ya ko lando kuna. Ça c'est la méchanceté. Vous comprendre. Si ko na ngambu na ngamba BBC na koya ya kolobela peut-être grâce à ça artiste. Il fallait à la poser. Grâce à ça na vision moko ya mulai mais azande na maweli sa moko boye c'est comme si azolinga azolinga ko précipiter makambu or et ko sala e mabe surtout na monde na bango eza monde moko eza trop glissant monde na bango wana. Na opesa exemple kaka ya Poutine 7 ans. Au moins biloko na ya ko sazarder. Est-ce que si ko na minute o e ko sala pe bien, ce qui to lobi ke no grâce bima pesa biso compte rendu. Il y a 10 épisodes oyo o cheli batu na YouTube. Rendement nango ezaki ndenge nini na rendement ya stream mess wana o memeli batu okendeki 11e épisode na 12e épisode. Rendement ya kuna na stream mess wana ceux qui stream mess wana eza ndenge nini. Moi je na okyo lo bakeno peut-être au regretter na ko regretter. Nga naza na batu ba bengi ngabi oyebi ke no grâce à bengi nga zo bisanga yaya kota ko kendo tala ko yo star mobimbo ko misuko benga batu or na YouTube déjà batu to biso nyoso nanga mama BBC pour ton information na bando ta filme wana. Nga na bando tala nanga. Na bande ko tala film no ya malinini na bande ko tala ngo mais 11e épisode na 12e épisode na ko sauter na zanga na ba $3 wana de so $3 so nini na zana ngote na yebi na panga pete na hero yo na banda ko kotaka yo na ba stream yo ba application kili ya ko pesa nga mutu pasi hero YouTube ezaka ka OK mbala moko betika kaka grâce luzolo mbala moko obimi
Batu batali film esili. Siko vertige ozwa ki ya komema 11e épisode na 12e épisode kuna. Non, il faut to yebisa o vérité. Batu o bako yebisa vérité te balingi yo te. Batu o bako yebisa vérité te grâce luzolo balingi yo te. Moi nga na zolo bana osala analyse tant que kroni fuati kroni maman de bobenga abiso. Na lo bango na ndenge ya mabete. Prochainement n'ose même pas. Tika déjà aliro kenaki nango des choses que so comme na 10e épisode muto a memela ki idée wana. Il fallait dire OK prochainement je vais essayer ou encore olinga kata o essayer ngo ya koloba keno o sala même peut-être débat moko boye à partir quand ni to monaki nani o Hollanda qui bon ce tobi keno la première personne o ya bandaki makambwana eza mama Loketo. Olandisa kinde yango moni pe batu na ye bazui monopole na ya koloba keno ba ko soutenir yote. Bako soutenir yote. Sko mutupe o elaki kokotisa oyo idéologie wana alinga ki pe yote pour ton information, alinga ki pe yote, zala souple parce que au moni entourage o so que oza souple te, ba aussi mso touche. Ba omono kaka kende bien kende nango boye po peut-être les kapotala ka ndenge zo kende mouvement zo kende boye. Nzo kazo ke kokwe isayo yo zo yebate. Le cœur de l'homme. Si on se to bike no pesa biso rendement ya stream max wana parce que il y a eu trop de bateaux là qui pourquoi au meni yango kuna pona nini soki to sengi to bike no à vrai dire pesa biso parce que to monaki o ya ngambo kuna soki bango déjà baza bateau lokuta ba pesa ki rendement soki to bi o pesa rendement je ne pense pas que no o loba que no rendement peut-être au komina pour regretter pona moni na plateforme na yo o komini nini total eloko akomi La grande famille, beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Beau tika nani. Beau tika ba publicité et les cas. Et si la nyonso. Et ça, abisso bien la grande famille. De moi soutien à bino ana boso. Mais la maman bébé, c'est moi Ken. Natongo awa, il y a de cela 1 heure. Grâce Luzolo a commis. Le chemin de la vie est rempli d'embûches et de difficultés. Mais le plus important est de garder espoir et de croire que tu peux réussir. Et le plus important, les sous-soukolika, ezake to batela bonzambe. Bon, non, et commis 2 choses différentes. Oya komi wana. Et bandeli ya film na ye oyo. Ya malignité oyo. Au mona non, tant ba vie ezalaki belé. Témoignage na témoignage bandeli ko bimakuna. Tango yeko koma na stream soki na stream mess soki stream mess et comme que non le chemin de la vie est rempli d'embûches et de difficultés mais le plus important est de garder espoir et de croire que tu peux réussir et le plus important les sous-soukoleka ezake to batela bonzambe. Par là vous allez vite comprendre pourquoi alobi bongo. Na stream mes wana epesi moi kokoso to ça la analyse lorsque on analyse ki na bongo analyse ki na bongo et il y a d'autres personnes et puis à inviter à inviter les sous à continuer à inviter batu ke no bo continuer ko kota la film et ça toujours na stream mes wana 11e épisode na 12e épisode fin nango est disponible toujours kuna. Maintenant, dis-moi peut-être 11 ou 12, ceux qui sont na YouTube. Et il y a combien? Et puis au Meniango, et ça dit ceux qui 10 jours, ceux qui 2 semaines. Donc, au y a moto moko boye ya bien, mais yo moko sous au BBC yango. Pona nini biyoka yoka. Pona nini précipitation. Pona nini mawelisa. Et ça concerne na zo pesa. Moi je peux pas nakoki ko se moquer na yote. Nakoki ko se moquer na oza garçon moko courageux mais ko lingate omicha na place ozate so ki nzamba sel yo grâce il y a peut-être que non malignité oyo ezu ba sawana ne t'attends pas que encore ne te dit pas que non film mususo ko koma prochainement et ko zo ba vie oyo non moi nakoki oza na zemi bana bayaka na libumu boyo boti bana nyonso bayaka na bandenge na bango c'est pareil na ba film.
ata biso pe kuna na famille liboto eza ba film mususu boy tobeta kango nyonso omoni boy pa nyonso tozwi ba 100 ba 150 170 omona mususu elandi boy to moi kokoso sko yo kaka na film ya maninité oyo omoni pesa que non okomi déjà na top, tu as perdu totalement la tête. Omoni on dirait okangi masolo na ndenge nga na moneli yo omoni on dirait que non na prochain film pe ko sala bongo non tout na ba o ba vandi wana ba Poutine baza wana basali ba 7 ans linga ozala na bango bien solo na ba mama na kenene ni boza na komi kitisa ezala bien. Oye memisio na stream mes wana eza nini eza précipitation mawelisa. Juste omoni kaka na film no wana omoni kaka des premiers épisodes na 10e épisode ozu ba 100 mbala moko tu as perdu la tête. Ba koti soka abula koloba keno kuna boye denge na YouTube epesi boye c'est-à-dire kuna ko za boye. Mais toi-même tu es conscient ozaki na bato comment ikobenga bato na ba téléphone vas-y non c'est juste $3. Ça là soutient ko $3. Au moins que non, yo moko siko au perdre mbongo combien lorsque tu appelais les gens pour na ko supplier bango que non, kota o ta la film na stream mes wana. Oh ce que tu as na YouTube. Mutu nyonso azaki aba biso nyonso tozaki déjà to tala ka to zela ka tozali na ba tension ko ta la film wana totala Kenya ko suka ndenge ni. Eza conseil nga na opesa bandeko. Na se moquer na été parce que vérité oyo mutu ko pesa été. Peut-être batu o ba yeba pesa qui est conseil wana ba ya yebite peut-être na mitema na bango peut-être ba yaki peut-être pour ba kitisa ou encore ba ko isaye azo yebate parce que le cœur des hommes le cœur de l'homme o yebite film batu asi ba na moni commentaire moko film o bandi na ngona ba témoignage osuki na film na que non le chemin de la vie est rempli d'embûches. Au bandi na film tozaki na ba premier épisode deuxième épisode tozaki na ba témoignage ya bien ba 100 minuti awa ezo lakisa et donc ozo seka ko poster pamba ko poster pamba ba 100 wana yo wana vandisi ba tout 2 semaines o memi film na stream nini wana et les gens te disaient est-ce que tu as bien réfléchi pour na ko mema film kuna. Avant Pekuna P.O. Nini, datango pesaki, il y a eu des émissions au bateau babanaï ko sala ba lobeli pe yo keno to koya ko tala te. Po eza malanda ngombe. Il fallait changer stratégie. Toyo lo bakeno ozana no nouveau né michaka kakeno ozana nouveau né komicha na place ya level ozana vision moko ya mulai mozoninga komicha déjà na place yango place na au comité nde défaut na yo onga na omona na kati na o misala kena no comité ozana no nouveau né ba 100 oyo 10 épisodes oyo epesi au vertige. Est-ce que vous êtes sûr que non a puis film mususu e kolanda maninité musoki maninité oyo e ko beta ba 100K tala ndenge yo moko lingo bebisa image na yo moko lingo bebisa image na yo obandeki na ba témoignage mais na suka épisode 11 12 oye de sous na témoignage oyezaki sous témoignage était et comme le chemin de la vie est rempli d'embûches et de difficultés ba difficulté les années. Ba difficulté nga na moni difficulté moko ezaki te na problème à filmer oyo yo moko ndo mema ki difficulté na kati ya filmer oyo toi même yo moko ndo mi memeli difficulté. La grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît. Pour film oyo ezaki déjà na témoignage qu'on se le dise. À part yo moko ndenge bana ko pesa témoignage ba biso pe to bana ko pesa film openze talemi film ya grâce talemi to bana ko lobango. Mais eloko wana et sali nini mato eleki mutu o memi film wapi o memi film na stream nini yango ba betelo ata maboko nde ba émission matakita okotala ngo yo moko kuna soki oyaka epa na biso bafutaka yo e yo kokanisa te ke no biso tokoya ko soutenir yo kuna na stream ni c'est très ezaki trop ridicule pona nga. Pour n'engager qui trop ridicule, basa lelo émission n'enge basa lelaki yo.
Netinga au grand jamais na occupé ata ko sala table na mona ko joua ke pas belle vie na occupé jamais ko ya ko sala lo émission lo ba to ko tala yo te na lobi na tala ka ba film na yo na tala ka mais 11 épisodes 11 na 12 natalité parce que o memi yango kuna na stream nini wana na zanga ta ko nani azobenga nga ya nzambe bozela bozolanda la grande famille bolimbisa musala na biso ba appelle ekotaka alors c'est au moins ça to sala analyse dans le sens que to sunga artiste biso to finga kate ya koloba to ko soutenir mutu te non émission Mama BBC to be na kaka juste artiste mato ina ndenge ya bien azana ba talent na ye a focus na vision oyo azanango parce que vision oyo ya stream mess oyo bozela na yamba isusu bozela ezaka batu oyo baolingo tinda bambongo pona banani ya ba orphelin na kin na yebisaki bino ke non ba mama o ba ndeko so ba mama pe kaka te diaspora nyonso oyo aza na ndeko te oyo aza na besoin kosunga ke non ba orphelin nde bakende na événement wana toza na numéro oyo tozopesa ya Tigo nga na ozwa mbongo te o na o répéter na ozwa mbongo ya événement oyo ya le 29 te na o répéter yango na ozwa mbongo te na maboko na nga mais na obeta kaka sete ya koloba ke non soki oyebi oza na ndeko te ozala pe ata na ndeko mais mutema na etuti olobi ke non naza na besoin ko soutenir événement oyo na futela ba orphelin na futela ba veuve oyo baza na makasi bazovanda na ba hospice de vieillard toza na numéro moko boyinga ba remettraki nga numéro na opesa bino eza ya kin na yebisi pe na bino mutu oyo aza na nikolo numéro bino mo pe bokokamo eza pe chance na bino bosolola na ye botindi mbongo kuna nga na bimi na makambo numéro de na oki ko afficher te c'est ça le problème yango bomo na mubatu ba obenga benga oza na besoin ko soutenir ya koloba keno événement o na okotisa na nga 5 orphelins na okotisa 6 veuves na okotisa peut-être 10 nani orphelins kaka yo oza besoin ko benga Mama BBC obengi Mama BBC na kochoka contact na Congo na numéro ya Congo na ebiso tala boye numéro soki ya Tigo boye papa na ozwa mbongo te eza juste ka na promotion tozo sala ya événement oyo toza na besoin sala na biso wana etonda ba orphelin pe baza na besoin ya koya ko enjoy eza lié moko ya loisir ya kobimisa pe bango jour moko pe ba esalaka bien eza ba idée oyo topesika ya koba non pourquoi pas pe ko soutenir ba konani kobimisa pe ba orphelin ba koko na biso baza na hospice de vieillard ba o baza na makasi peut-être bazanga ba famille misusu pe ba famille basundola bango na hospice de vieillard au futeli ba baza na banzoto makasi attaque non na kende kozwa mama leki nanga oui c'est ça na sens wana alors tozo zo pe ba appel à bande comme ça Mama BBC na inatini la ça 5 orphelins na sala ndenge ni mama zo numéro yango ya Tigo ya kini osola na mutu bi o cheka ka mbongo na yo papa na Tigo nga na zui na tindeli mutu mbongo ekomi sans problème nga na zozo na nga mbongo mutu te awa na événement o na ozo mbongo te toza wana ka pona promotion souci na biso ezake non salwana etonda penza etonda to sold out c'est au moins ça alors tozo ngana lisolo na biso événement zaka moko ya 29 bongo te eza bongo ti to solo la nan pona makambo ya grâce to sunga to sungeka na concert aza star aza artiste aza mwana biso pe ayaka na famille libota to sepelaka na ye mais vitesse ya ke nango e sali propreté il faut to lobela to vanda ngo kimia te il faut to sunga et to lobela yango na je ne pense pas que non boloba Mama BBC na lobeli e mabe soki na kolobele mabe ou encore bato bakozwa ngo mabe bolimbisa mais na o na oloba mibale misatu eko aider eko sunga e grâce et oui domoni pona moni pe eza na ndeko moko akomeli grâce botala siko fan moko soki fan na ekoloba donc tu maintiens toujours la décision de briser nos cœurs grâce tia na YouTube ko please où est donc notre récompense nous qui t'avons donné cette force est-ce que sentir ango oyoki ango ba fan ba lobby ko zo ba 100K wana ozwa ki de premier épisode jusqu'à 10e épisode ba 100K
ba fan de ba pesa ki force wana. Mais il y a eu peut-être mutumoko 2 personnes peut-être. Une ou encore 2 3 personnes voire même. O ba ekika kokoti so boule ya koloba ke non. Mema 11e na 12e épisode na stream mess. Ce qui stream mess na bino wana. Bolimbisa na yamba na lususu awa. Ok, bozolanda la grande famille événement zakaka moko bolimbisa nga bandeko. Sur événement ya le 29, je vous dis nga nazo telemela kaka ba mama, ba papa nga nazo telemela bino ya koloba kenon ba orphelin, bokanisa ta ba orphelin. Ba o babanya ba 15 ans komata. Bokanisa vraiment dans le sens que non au fouteli ata 3 ata 4 et ça la bien et que ça la bien tozana batu oh déjà bazotinda bambongo ndenge za wana il faut que jouer la bango pe bis bakolata ba polo il faut balata ba polo o ezana elongi ya Poutine donc to ça les loko moko bandeko oh il faut événement etika la historique la grande famille ozaka ka famille libota bobenga ma bébé c'est pour la ba fertilité te please bobenga nga pona ba fertilité te bobenga nga pona ba fertilité te na olobango bobenga nga pona ba fertilité te événement ya le 29 toza na besoin obengi mama BBC naza na cotisation na nga ya ta ya 3 orphelins kobenga nga pona ba fertilité te Poutine afinga maka déjà ya sikeza te po benga mama BBC Poutine afinga maka déjà na minute oyo benga mama BBC na olinga ko contribuer pona 3 orphelins. Toza na besoin pe ba orphelin à partir à 15 ans ko mata ba ya pe ba soutenir maman bango ba mon événement ndenge koleka il faut ko louer bango bis ya ko zwa bango na ko zongisa bango alors na lobby déjà awa na oloba bo landanga la grande famille bo landanga na osa promotion nga ti le 29 o benga mama BBC ko benga mama BBC pour na fertilité te benga mama BBC na ningina zwe la tête des orphelins billets ko bengela nga fertilité te na minito to sa musala please le 29 to na besoin le 29 etonda ko benga nga te pona fertilité na oloba o mama BBC babandi susu makambo a robe te ko benga nga te makambo a robe awa benga nga mama BBC na za na cotisation na nga ba orphelin to sololi o ba fingi Poutine ba finga ke déjà ya sikezate événement eza moko ya le 29 wana toza na besoin stade so ki stade lisusu nani showbiz etonda tangu nani showbiz ezotonda wana ba orphelin toza na besoin pe bana na pe ba ya bana partir ba 15 ans 16 ans komata baza il faut ko zela bango bis il faut ko nani bis ya ko zwa bango na ko zongisa bango. Alors please koya ko benga ngate ozo nga 1 heure d'ita ko ba fertilité na lingi na ngate benga nga mama BBC na minicho so ko lingi benga nga 1 heure to solo là après le 29 na minicho benga nga mama BBC na za na besoin ya keno cotisation na nga ya $30 na somela ngata 2 orphelins 3 orphelins to sa musala na minicho to sa na musala olinga ka belle vie to za na besoin na minicho la kisa bolingo oza na ngona envers belle vie please olinga ka belle vie na minute oyo mama BBC nazo sala promotion nanga ozana besoin ke no kosunga ba orphelin naza wana benganga na kopeso kaka numéro na Congo pona ba orphelin bosila nikuna ko benganga te ozwanga 30 minutes 20 minutes pona ba fertilité na lingité benganga ina pesio précision beng mama BBC pona ba orphelin na sala ndenge nini to sololi soko ko benganga pona ba fertilité après le 29. Je crois na l'équipe nan message nanga olinga ka belvi na minito toza na beso bino batu bolinga ka belvi bo mimoni sa sikoyo awa bo mimoni sa keno biso toza wana pona belvi tango bolobaka biso belvi ti na ti biso to kokufa pona belvi showbiz etonda showbiz esa nini etonda showbiz etonda toza na besoin batu nyonso bakota bakende batala événement on les événements moko boye ekotika la historique na ndenge ya mabe te bandeko na minute eza musala événement oyo eza événement moko amuke te événement oyo totia mayele na minute oyo toutilize mutu
na minute obiso nyonso ifo tosunga na pona showbiz wana na minute tolingi ba fitilité te to loba koto showbiz egoya kotikala egoya kotizala vide kaka pamba boye biso to solo ba 1 heure ba 2 heures non showbiz ifo etonda obengi mama BBC nazana moi $30 nanga pona ba orphelin OK mama zela na opeso numéro moko boye papa ya Tigo na kini papa OK mama BBC capture yango na tindeli na salinga pe na zui na tindeli bato OK yango ba tindeli bino ya ba orphelin esili na minute obobenga ngate bozanga ba 30 minutes ba 20 minutes pona ba futilité na ningi nanga na noté na osa promotion ya showbiz botala kaka sala neza ya plus de 500 personnes il faut etonda alors to utiliser mutu pour échec ya salwana tango ko yinda bo banaka ko ya ko benga nga mama BBC siko biso nyonso to utiliser mutu ya koloba keno sala ne tonda tolonga na distraction voilà. Mais ça fait mal, hein? Parfois ça fait très mal. RO, ça la promotion. RO, vraiment, bandeko, eza teke non, eza salle moko ya 100 personnes. Eza salle. Il y a plus de 500 personnes, ceux qui 500 personnes. Boyo ka son wana, ya batu. Ceux qui ton dit tes échecs na biso ba mama bébé so to si to yebani awa, to mema bangambo. Alors ça là ne faut etonda. Parce que lorsque bozo benga mama BBC dans na minute oyo, nazana besoin ba appel oyo ko benga mama BBC, cotisation na ngeza boye. Nazana besoin 3 nani orphelin. Na minute oyo, nde ba appel nazana ngo besoin. Na minute oyo, nazana besoin ba appel ya que non mama BBC 3 orphelins, maman BBC 2 orphelins, maman BBC ata orphelin moko. Nzamba komona yo. Po apa wana il faut ozola bango bis ezo bango pe ezongisa bango. Bo mona teke no so osali pe musala wana nzamba komona yo. Bozala kaka wana te makasi kaka ya koluka kendaka kuna ba fingi Poutine boyemba. Maman BBC basali boye. Non. Wana za ba distraction. Olinga ka Poutine na minute olakisa bolingo na yo na minute o showbiz na biso nyonso komela tocha maboko na biso na pati biso nyonso to sunga na pona showbiz wana biso nyonso to sungana. Alors soko zo benga mama BBC na minute oyo s'il vous plaît bengela ngai makambo ya tina ya koloba keno showbiz na mama BBC opesi idée et ko sala bien idée mususu kutu eza awawa soki oza diaspora est-ce que oyebi keno okokita na kini oyebi keno ovandaka na Allemagne na okita na ngana événement wana ya nani ya le 29 kita na drapeau ya Allemagne oza congolais mais okiti na drapeau ya Allemagne to eba keno congolais uti penza diaspora na drapeau oti Brazzaville oza congolais okiti na drapeau ya Brazzaville okiti nango kota nango na kati ya showbiz outi soki Kenya soki Côte d'Ivoire partout ko uta olobi keno ozokita outi France outi Belgique outi Afrique du Sud partout oyebi kaka keno akokita pona événement oyo ya le 29 okota na showbiz mboka nyonso okoutela kita na drapeau na yo oza nango na kati ya showbiz wana boy bolanda to créer kaka to créer ce sont des idées alors bobenga nanu ngate na minute oyo boyebisaka ngai matake kitaki robi boye te nanu pardon penza na bolingo nzambe na supplier bino bobenga mama BBC naza na besoin mama BBC ata $30 oyo na kotisa ata 3 orphelins nzamba komona yo soki tokosola pour 1 heure 2 heures après les 29 pona minute o ngamo pe mutu ezo chauffer ngai mutu e chauffer nga showbiz ane faut tonda etonda ndenge ni fona sa makelele kane na osa makelele boyo kane na osa la émission we ba fona elela mama BBC za batu ba obenga ma BBC na ngina sala pona ba orphelin siko yo mutu na ozobenga nga pona 1 heure di 30 minutes makama malonga te baloba ke mataki robe boye problème nini
Hey, c'est grave, hein. Hey. La grande famille, lobi na oyamba tonton Maurice, hein, 19h heure de Kinshasa, 20h awa na Kin. Et awa na Afrique du Sud. Bolimbisa ngana mataka na kotaka pona Poutine na yaka mabe. Pona Poutine na yaka mabe, je vous dis. Pona Poutine na yaka mabe. Alors nenge zawana na bandi ko chité, je crois grâce au Zolo na moni eloko na lobi ya mabete, c'était juste ka pona ko yebise que non revient sur terre na ndenge que non film na okotisi la batu na TikTok et ceux qui na TikTok bisus na YouTube zalana no wana na YouTube ya tika babilo ko nanga na omona ngo eza ndenge ba matala na moko bonyo dingo précipiter babilo moko boy sepe ndenge ni ya mwana mama zala na YouTube zala na YouTube film ka moko wana kaka et memi so mutu et langwisi oboya ma puti de siko ba oloba nini hey voilà ezali juste ka conseil je aura siko ba nani ba commentaire ya ba fan mususu ba fan mususu pe ba regretter nango ba fan ebele pe ba bi non biso va tout to pesio force na YouTube. Tu te pas rendu compte ya owana o sunoli biso na YouTube. O memi film na na stream mess, ceux qui na stream mess. Et bon biso va to pesa ki o force. Et à la fin des comptes o koloba ke non, le chemin de la vie est rempli d'embûches. O moni ndenge nzamba zalaka, nzamba pamboli o bien mais olingi susu, o sa eloko moko bo o eza yango te. Yango moko to tika pe nzambe kimia. Franchement, to liaka balobi soso aliaka mbuma o ekoki na munu na mungongo na ye. Yo na nani? Bon, au fait, courage à toi. Mokilelo baka toujours. Déjà aux garçons moko des choses déjà courageux. Via combo na yo déjà sur les réseaux sociaux dengo mataka miniature et voilà vous allez toujours wana tête haute. Courage à toi. Mais on a la royebisa vraiment tikala na mkaka na YouTube ko ambrier na sou na batute na ba stream mess na yo wana. Parce que na minute oyo yo moko moni ke non comme ma film na stream mess et pesio tension et matisio tension makasi ozaki à l'aise té. Obane ko bangela ngo trop parce que ozana bato obane ko ko benga so lobi ke no so ona olobo ma bebe sa ko cité ozana bato tia ozana bato benga ki pesa ke kotako c'est juste $3. O kuna ya sa ki so il paraît tout so $5 je sais pas moi. Au moni et pesa ki o tension comment na ko banga na bato bakotala to bakotala te or so ki o chaka na YouTube o lingo bebe ko lekisa ba 100 wana. Au moni c'est juste un conseil mon kozala na mkaka na YouTube ya soso aliaka kaka mbuma oyo ekoka na mungongo na ye oyo ayaki koyebisa yo batu peut-être mibale ne ka bayaki koyebiso bayaki kolongolo na vision na yo wana bamemi yo na streamers mais soko tali nombre ya batu oyo basungaki yo basouteniraki yo na YouTube baleki na batu mibale oyo bayaki kolongolo na vision bamemi yo na streamers ah oui le chemin de la vie est rempli d'embûches. Mais ce qu'on t'a dit, tu film au bandé qui n'a filmé, oh, et ça qui va témoignage. Il y a soi-disant 5 mois, on a dit que ça la tête. Nakota qui bâchait prières, et Zambé Nangaï, je n'avais pas de l'argent, et Bantaki Kitaki, filmé Oyo Tangoye, Nakota qui gêne les sous et voilà maintenant, dans 2 semaines, 2000, ce qui combien de vies, oh mon Dieu, oh boye, tu as encouragé les gens. Au côté si film 11e épisode na 12e épisode na stream meswana et koko ma sous les chemins de la vie est rempli d'embûches et de difficultés. Au monde que no yo moko se contredire. Au monde que no yo moko se contredire. Na sel nanga ka juste analyse na sel nanga juste analyse ba on a betisi mitema bolimbisanga na sali analyse na aider juste artiste. Nombre ya batu o ba soutenir ki bazala ki belé. Que batu peut-être mi balé mi satu o ba ki ko bibise na vision ya koloba keno kende na film et non na stream mess. Est-ce que batu na ba yebisa ki wana balinga ki
oyoka fan aye biso ke no biso batu oto sungaki yo batu oto tali yo to pesi force na YouTube osundoli biso ça fait mal et ça li passe commentaire on a matisi et ça li passe neti ngana talaki 11 te na 12 te na suka ki na 10 parce que eke na stream so ki nini kuna biso to pesi force koto mais osundoli biso ke kuna okendaki kuna oyebaki batu bazaki kuna oyebaki batu te mais okay. Est-ce que vous comprenez les Kambango? Aïe. Bon, le cas va conseiller dans la vie. Franchement. Et avant de faire quelque chose, il faut qu'on conseille. Après avoir attaqué au prier, bon, vous allez conseiller dans la vie. Otiki bato oza na bango oza déjà na bato asiro ba opeso ba 100K na 10 épisodes mais osundoli bango oke na stream moko bona stream mes oza na batuto yebi batute donc oza na batuto yebi ba individu baza kuna te mais tu acceptes ya kosundola bato ya ba pesa ki ba 100 c'est grave hein? Événement ezaka moko ya le 29 bandeko tokutani prochainement na bela mutute soki na betisi bato mi bale misatu mitema bolimbisa munoko elobaka ebele na sena nga analyse na pesi kaka artiste conseil po tolingaka ye tolingaka ye nalingaka ye ah oui na oloba nanga ka ya solo événement ezaka moko tozela filme na biso na pokwa toza na filme na biso second show soki second show lisusu porte na Bellevue télévision tous à wana ebele je crois ma sœur total angolobi parce que bazo ça l'intervalle un jour moko bongo te bongo grâce nous on est ensemble te na sungi yo kaka ya zo conseil na pesio tant que maman na pesio conseil ya tant que ya na pesio conseil parce que na semestre wana okendaki kuna okendaki kaka ngulungulu oyebaki bato baza kuna te mais na YouTube oyebaki au moins nombre bato oyo ozaki na bango commentaire wana pesinga pasi ya koloba ke non biso bato to pesi au force otiki biso sundoli biso na YouTube oke kuna ça fait mal benda bidili ah oui hein benda bidili na ndenge mabete alors oumela que mon Dieu te donne encore beaucoup de la sagesse on est ensemble bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.